Oh, vous avez mon amigo frère Kota, Tokangi, son, Oda, ça passe, Nzema passe, Moïse Mbi, Sika, Ko. Allez, Tozo Kota. Kota, Ko. De bazo ben, frère Kota. Aza la façon, na yemo rabine la danse sango. Je crois, Mato, Basi, Landi, Moni, Nenga, Zobine, la danse sango. Tambula mukilo mona makambo bandiko na miso ya batu mabete aye bozela oh nari ka une image mususu oyo bazuye bien te bozela za une image frère Kota frère Kota ok akomo bina na ba bona Congo ba gagner vika bonite blague donc on est na mariage on est na fête de babengi siye a ça spectacle quoi. Bon, ye wana liboso frère Kota, ya bina danse en boy. Kota. Oyo bande on a biso ya ba comédien. Bon, baza ba influenceur hein. Basala ba challenge ba nzembo bango bandebe robina nzembo wana ndenge na bango go bozo Kota na me olukela bino image wana bazo fungula makolo et ça faisait rigoler en même temps. Bon tout le monde y a un moment yambi bango to landa suite oyo bango ba spectacle na bango basala yango yo ya robina ya koyemba ba nzembo to babina ibe danse ya Kota bazo panza makolo bazo fungula bazo kotsa maboko bazo lo ba Kota. Donc voilà, c'est un peu ça. Tout le monde analyse, merci. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ko babolingo. Ezelinga yobina le gardien du temple. Certainement vous allez très bien. Le but est trouble qui trouble el professora. Beaucoup mangai comme bye botunani. Ya momo ayambi frère Kota. Na bande ona biso ya mibali oyo babande ko bina nzembo ya frère Moïse Mbiye et dans mon cœur na Kota ya kopanza makolo ya kofunga makolo ya momo na zeno ba capture ya momo ya mbibango. Féliciter bango pour mosala kitoko ba collage ba somba bana ko utiliser et kendaki viral biso nso to monaki frère Kota sali siksa ebani mokili mobimba pour nzembo ya pasteur Moïse Mbiye fero abinaka ko Kota ko agumbami et puis azoko Kota neti anakonda ezokota na kata lidusu to pe na kata libulu na luke tulumbwa. Je crois boyebi frère wana do frère ayebani mokili mobimba pour na nzembo ya pasteur Moïse Mbiye frère Kota e wana et apparence wa ministre azara propre alatara bien apparence wa ministre elongia mutamba mais bizaleli ya nani bizaleli ya nani danse ya nani bo compléter na commentaire parce que na luki na bité na bamba bizaleli ya nani au fait c'est ça ya moment ya ndiye bakangi ba photo ba sololi certainement azwaki ya ukauka parce que ya moment pesa na mituke bon na yende on a biso comment il s'appelle Tatou Sébastien et à Salaki nini avant concert et passé Moïse Mbiye na stade de martyr passé Moïse Mbiye la c'est un challenge muto ako rapper
nini babenga ngo nini moi qui m'a challenge ne oleka batunyo so aokende ko yemba na ina stade de martyr tatu Sébastien à côté là mon studio bandeko à côté là mon studio parce que moi zimbi akabila e voiture donc bandeko na biso musala basala ki awa ba vidéo na bombo mona ndeke na ki viral et que viral et passa mbi bango na bandeko na biso ba ya ba comédien oyo babaka yesu ne kulusu babina rakota passa ya mbi bango bino oyo bana ko finga bango. Est-ce que nzembo bango babina ngonde ngwana? Est-ce que passa moi mutu mbiye mutu lobi ke fromi na bongo pona nini boko fingisa mosala nzambe pona nini mone mosala nzambe sepeli mosala kitoko Satan to ebisora bino botika biso botika kokota ma pasteur boyo karate musala to sala aba pasteur ba sepelaka baso nke viral nzembo ke viral mais bino boyo ko finga ba challenger siko ya momo na lobi bon ngai papa ngapela sala musala munene na sala ki ba collage na bandeko na sala collage na ba frère na biso na sala collage na ba tumususu ba bina ki kota ya kufungula makolo ka ya frère kota nde na sala yete ya frère kota na sala yete parce que no se pelsanga te apesa kanda comment robina dansa ndengona comment robina dansa ndengona dansa soni bongo donc en fait c'est ça ya momo bon ngai na ozo $10,000 tende pasta de passer wali sa salara moi $10,000 papa moi $10,000 et ça la bien papa tindelanga $10,000 ngapela sali musala munene ya momo na sali promotion makasi na nzembo akota na da mon cœur na sali promotion na sali ba collage na bandeko mais okipenga te botindela passer mozimbi boyebisa na o réclamer $10,000 ya ba challenge ngapela na sali musala munene comment opesa ka frère kota na bandeko na biso ya ba da mon cœur eza gentité moni no ya ofinga biso tout ça musala makasi c'est ça nouvelle na ele bino ya mwana donc prochainement so bomoni bato bazobina nzembo ya pasteur bimisika to ya musicien moko kai ata bomoni o ba déformer o bazosala ngo botika etali binote monana ya moma sepelaki alobi aza mwana mutu batika ekuta tikeli biso penze mo akabela biso ngo donc voilà c'est ça et bon partager vidéo parce que moi j'aime bien mon vidéo et nazo c'est la pasta atteindre la ngai $10,000 dépasser wale ça sala voilà partager la vidéo passe à Moïse na sa musala osana te mbote bandeko ba bolingo ezalinga yo bino le gardien du temple les troubles qui troublent certainement vous allez très bien moi je vais même par la grâce de Dieu la mi fabotu nanga nini kande na bisa bino mo selo ba santu dimanche ici la quitté bandeko bulu yeke nsambe Bethel Arena quand on est inauguré quand tu bisa bino que no Bethel Arena ni ezana mututu il faut aller ka asa pe kombo na ena ndenge na ye do Bethel Arena fungoli porte na po yamba musicien tout et comment ba frère Moïse tout ba leka no ba Bethel ba concert mais ko leki avant il y a les gars dimanche passé bandeko frère Gaël Mawete pas les gars qui veut dire Gaz Mawete bandeko et suscité polémique je crois que vous pouvez imaginer chez la communauté à mon ébélité Gaz Mawete les gars il a cité Bethel dimanche dernier a embeli njaba a embeli mokonzi nzambe yawe bandeko et suscité bino bobika maman ndenge ezalaka ekeye zongi bawa koloba bamsu basali ba émission ba chrétien namoni comment ezala nani Bems
mobali ya Eliane na clip ya ye oyo ayambaki Epaphras je crois bato bele bolandi to pe boyoki bambo de beta mikuna ba chrétien ngo esalemi bems soki pems soki même si kombo na ye alobi que non Gaël amataki na cher te amata na cher te ni ezama mo mata na cher est-ce que musicien mondain to païen ya liboso les gars na cité Bethel ezali gaz mawete alwa simba micro ye meza gaz mawete kuna ezala na bongo bandaka pona nini biso ba traité to zala bongo siko su batongo ba bongo na ndenge nini so ito approcher ba monte so maintenant ko approcher bato mabe likambo na sina lo bango pe na ko lo bango Jésus approcher bato mabe bato nyonso mabe so approcher ba bongo la mitema siko bizarrement bino bato mabe bo approcher ka ba bongo la mitema te ba ko ba kana mabe. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Siko différence c'est wapi. So y raison obino bo approcher ba bango za po ba bongo la mitema pourquoi ata moko bongo na teto pe ba bongo na raté au contraire ba ba bongo la rabino na lobi to solana momuke to zona no mambu ya bakisi to chamo pandi o kinganga kindo ki o gege o nini cité Bethel les églises en Zambie n'est-ce pas OK gaz maweta a musicien mondain a une église ba PCP micro a yembi motuna na yezali. Aujourd'hui, si Gaz Mawete faisait son entrée dans l'église catholique, kimbangiste, protestante, otoyebiwana, Bapia Gaz Mawete micro, jamais impossible. Sango oya ope sa messe, ata soka pire baliaka, ata soka za cousin na ye, ata soka za tata na ye, ata soka za nani na ye, ata soka yebisa ki to pa laka ki ke leona oleka na église na koya, to amona ke ndinga zokota. Sango penda okata misa to pa belele la micro to yambi frère to yambi de kona biso Gaz Mawete ayako yembela kolonzembo jamais et salimate akota comme croyant nyonso avandi ailandi misa akumisi nzambe comme elongo na bande kotu abimi akei. Pourquoi? Ordre et respect à sacré principe ya on peut tout dire pour na ba catholique salle d'attente et nyonso to loba rapet to loba bananga e nini mais par rapport à respect ya sacré ya ordre ya ba principe to télématé to musique chez nous là trop d'abus. Et biso nde to prétendaka ngakutute ngana melongoli bi c'est vous qui prétendez ya kozala na nzambe ya solo tamba réveil bandaka sika wa ba catholique ba ebisa biso ba catholique ba bandoki tango réveil bandaka sika ba ebisa biso na catholique nzamba azate tango réveil bandaka sika mais bizarrement bango bazo respecter ba principe ba loi bazo respecter bon nzambe. Parce que Dieu, on le respecte, Dieu, on le craint. La Bible, pour nous simba miko ya koyembela nzambe, il faut la consacrer pour ça. Bah, ici la temple les a respecté. Roi païen salaire a même na Israël en captivité malgré les soumons, malgré ma beba salaki. Mais à Sazarda simba biloko sacré. Nzamba beta boma parce que basarna na biloko et sans tout. Là chez nous tout le monde peut venir nanga qui se roya koti na e quand de tout monde dingwe à côté na l'église misusu tout le monde a ba musicien et drummer ya maison mère akenda na église tata wana azo beta drum bazo bina bazo yemba on se moque de qui et pourtant to ya koloba wa bino boya okanisanga monoko bino boya okanisanga monoko so kutu bino bo respecter nzambe te e ngaka pona lobi na bino ke bo samba bene nzambe ya kobeta ngai bino nzambe bete bino ngana nzambe ya kobeta ngai ana loba mabe na
calmer à Kosimba. C'est ça. Et à Maweza passi. Et ce qui fait très mal à Maweza Nene. Pendant que va poser acte des apôtres diabolico-satanico oyo, consciemment ils savent que eloko yo et olobisa mokili. Maintenant, copain na canaille, il veut dire il s'en fout. Batuba beta mabaku et toza kuna te tope na zakuna te osale mandenge na lingeli. Et à mawaya parce que hors Bible zoloba, manger les légumes n'est pas un péché. Mais ce qui kolia ndunda et comme il baku pona ndeko na yo. Pourquoi am olinga amo yesu akufela kota lifelo pona ndunda na yo? Le moment ça bino mamunanko boebike et olobisa mokili. Or la Bible dit ne donnez pas à l'adversaire un sujet de médire. Et du coup ils ont situé bino, ils ont positionné bino, ils ont révélé l'identité na bino et tant pour conclure que boza na nzambe te bat boza ofinga biso. Et à maweza passer ba envoûté na ba aveuglé. Tellement bino pe botikela ko kutana na nzambe te, boyebi nzambe te, boyebi ba principe ma nzambe te, boyebi bo nzambe te, c'est tout à fait normal boya ko défendre buzoba. L'abomination dans les saints. Boko sala l'insalamable na katanda kwa nzambe et du coup batu baloba te. Et a passé ça mawa. Yesu approchera to pas fréquentera batu mabe bango tout ba bongola mitema. Marie de Magdala, Ndumba, aya abwaka, amisopa, na makolo ya Yesu, azongela suki ndushite, akomara disciple, azaki parmi ba femmes, ou ba no accompagner Yesu, azaki parmi ba so ba ineko kotato la lycée kwa Yesu, femme samaritaine, ou ba no changer mi ba lo ba kaleson, même tant yoki moteme beti. A changé la vie, a comme évangéliste, a lutter à battre. Boya na moni messi, na moni muto ba prophète ba lobelara et puis bo repexer ba si bateya. Hein? Oh femme samaritaine na sala les années. N'est-ce pas évangélisation? Bo pexer ba si bateya. On dirait binomi bali ne boa malonga avec ce que vous faites là. Ya rochara bana ba bazemi partout. Bozoka pata sonité. Bo pexer ba si bateya. En termes ya ba dégâts na basina mi bali. Sincèrement, dans l'église, banan ba osalango ya grave pour les gâteaux et mabi. N'est-ce pas, pasteur? La femme n'a pas le droit de pécher, la femme n'a pas le droit de pécher n'importe quoi. En fait, c'est ça. Qui a dit qui béni? Zaché mouyibi. Yesu akota na ndaku na ye, abongola motema, azongisa ba biloko to ayiba. Siko bino boko approcher ba pedula. Beaucoup approché bat balala na bibembe basala ba kilta ba necromancie beaucoup approché bat simba ba kisi ba kota ba meso ba sopa ba makila eza ya kusamba te ya kolukate parce que tu es na musique monnaie qui c'est ça kuna et du coup ces gens bazo demeurer les mêmes Yesu sura yele lo ba kotité et bino bona bonzambe te mbote bande ko ba bolingo na elisusu la mifa jeter des passages non batindela un lien 2-3 jours passés que oh ya momo akangisi ba journaliste akangisi Roger Baka en fait bazu ba menace voilà ya arrestation yena journaliste Max Mbenga pour na analyse ya nzembo ya dans ma tête comme ngai wa bino boyebinga na sala ka jamais émission sans la confirmation topé ba information na source et na bimbo comme eza bato na yebipe na lukana landela le naton na sona papa Max Mbenga a démentir information dans le barana ba journaliste à réseaux sociaux hein surtout bino ba donneur des leçons bino bokantara bino ndeko za parfait neti ndeko yo a koselia momo makambuke a zo menacer to pe batunaye batunaye so pe atindi batu so pe batunaye bazo menacer ba kanisa batu ba sali ba analyse et lo e pousser ngana tuna so ezai tonton na mususu na ndima parce que na bi ke ya kanisa ba pende la solo mbi ne fait jamais arrêter les gens Moïse mbi ya kanisa ate Moïse mbi ya kanisa batu te ana mabinaye ana mambunaye mbi
sur les ondes oyoka ete olanda ete eza parmi biloko eza la force na ye. Ouais, aza na charisme, voilà. Et akita na cité ke katuba babilo mo ba pam ba finga bo lo ba et puis ailleurs répondre bino to tinda o ba sala bino mabe non bien n'est pas comme ça. Ba période moko oyo e indaka wana mamba ba vidéo ezaki ba très cher na ende bakanisi bato. Sa grande sœur tellement qu'elle passe na motema pour aller ki na ye yeno mtatine bakanisa bato. Yeno mtatina akanisa bato to patinda bakanga bato. Mais mbi lui-même mbi akanisa bato te. Ya on ba yete fona vérifier information et ba confirmer nga keza mamba lokuta. Ya on a na ba journaliste et ba réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de mentir pour l'audience. Si quoi yozo prétendre kozala mosantu. Yozo prétendre kobanga nzambe, soit disant to pe kolinga nzambe koyeba nzambe koleka mwezi mbiye. Wazo yimba banzoto ya banzembo ya nzoto bor. Bolobi ke banzembo na eza nzoto bor. Kaka tango kotiawa. Boluki esika ko tiamo na kilt. Na era louange et adoration na introduction pour moniter de nzembo nzambe te. Déjà bazo betonga babar. Et quand tu viens, on va rekosa makambo. Oza sir na miso nzambe, oza agréé to posa bon koleka mbiye. C'est ça. Congolais tozala mbamo na ko critiquer, na ko condamner, na ko pointer du doigt, na ko loba mabe ya bato misusu. Mais pendant que biso moko on a des très sérieux problèmes avec Dieu. Ya omoni Bible zoloba. Yo komona poti na liso moninga, mais on a wa yo za na libaya. Na bato ebele baza na ba réseaux sociaux, ba journalistes surtout ya YouTube. Na yebi ebele personnellement. Parce qu'avant même na mona ma YouTube maman, na bana ko côtoyer ebele, no fréquenter ebele, na no so ba misusu ko tunga na pesa ba matière. Na otangela bino ba combo. Na ba YouTubeur ebele avant na ba chaîne na YouTube. Moi je les donne des matières. Misuna sela ba analyse, voix na ngai koti na chaîne na ye. Ya gratos. Bato bayoki moi solo ba bien boye ananyo aleli yango pe ba mbongo ebele video tamboli wanana na bandi YouTube te ba so akuta na video to ba kuta na video ba mona ba yebi ke on le baiser solo. Donc nous connaissons to yebani et mingi to pe la plupart pour la vie à bien te vie penza tant on le ba bien te de très sale vie. Sakana na basi ya poto, mais boza ba marié na Congo. Bona mambo bela mabe. Bato basima. Pona o maintenir ba chaîne na bino ebele bo simba ba moto, mais oya o vandi o sale émission critiquer moi zimbi ya zana gege. Ya mwa bala raté, po zana gege. Banzembo wana, eza nzambe te parce que oui, que ça l'analyse, que ça la critique, et on m'a bêté. Même les grands journalistes, Papa Max, il y a une grande classe de journalisme. Alors, ils ont pas si bas parce qu'il y a un qui est dans qui analyse pour la salle, on a une norme, une déontologie. Et là, ce qui est bimi, dans la place publique, et ça sous personnel de privé. Donc, on a droit à critiquer pour ça l'analyse. Et comme on a besoin de comme finga, dès le robison sur ça la rabandeko. Mais na kamwe parenthèse, na monu batu ba mettre ba carburant ba ko lo bananga. Yo nani? O c'est la prophète analyse. Oh. Ngana bongo ngana ni na sala analyse te. To pe pona ni ngana na sala analyse te. Analyse tout le monde a les droits, les infractions te. Les infractions te. Yo zelo mona. Ba no finga ba envoûté. Tellement basi ba chabino na ba kisi. Na ba nganga na bino. Bozela. Bozela bino bozela. Bozela. Nakangi parenthèse.
critiquer ça l'analyse et à ma BD mais bon tu cas ouais au sarabatu au nom ya ba vie on dit bino de bois santo nous on de bois batu mabe et belé na ba chaîne na bino bozala na ba travailleur mais ba umela te ba longo po futa ba mote to yebi musu na yebi bana basi ba mona pasi na chaîne na ye mungulu timunene mwana bato ya sali émission atoki montage na ba moya Congo kende zonga mataki taki na ko luka élément bo kino ko filmer bo kene bo sala bo zonga boye ba yeba pesa patron vidéo pona kotisa azui yake kolia yesu nzoto na suka na mort pese loko malonga te to ebibino na bibino belé par respect et na me regarder ba dignité baninga na natina oloba te misu ba sela ba émission na landa fi mo na benga kutu fi wana juste pour na je me rappelle encore na temporiser na conseiller na calmer na tema lo banzambe la fille a tellement na kanda journaliste mo ya YouTube bande ko bele boyebi na chaîne monene mwana na orpheline azala na tante na ye na poto futi la Minerval journaliste à réseaux sociaux bino boyebi période émission ba santa boy bando régner boyebi na culture na biso to lobela penda ba mamba sexité imaginez mutozo ba risque na ba kin na ba Congo wana zo alo ba mamba salité na TV pourquoi parce que ça ba biloko ba balinga boyoka et du coup tant ba tezo landa ma mini mbongo ekota na chaîne bandeko moi si wana zo ba risque famille boya ye tanti na ya kata au foot les Minerval a telenga na mo vana na église mais patron na mo chaîne na YouTube a fouté na monnaie de singe moi na vie beba a koka moté a kani motema quelque temps après ayi ko sala ba émission moleka na ba chaîne na benga fi wana na conseiller na te malo banzam na biso calme-toi pour asili kaka alors bien après t'as tout c'est fort côté là t'as wanganga et puis non ne fais pas ça na bengaye parce que dès qu'on a l'époque to banda pe sur la bien mais bato ba intérêt bato ba intérêt je les soutenais aussi ba escroc et bino boya boya c'est lambi et ben Michel Okuta beaucoup c'est les makambu ngala zala bongo somme to sel ma bete na oya ko bambe mabanga te si tout ce qu'on a une information qui m'a envoyé une bonne besoin le côté na défendre oui n'a pas ça là qui analyse na critique qui nzembo et ça m'a ça la part des choses en tout cas la nzembo là mon bon zambete côté ça libala et ça nzambete aucun problème te si ko likolo na mo boya boya ko cinéma mo azo kangisa batu mbi ne fait jamais arrêter les gens mutuku to sepeli a seki ninga batu bazo bina tango kochawa alobi. Et il faut pas que ça parte dans tous les sens. Papa Moïse, vous allez finir ça veut dire aussi ça mot. Bon temps et kotiawa. Troye mango trop bien encore bongo. Botika ko c'est la Moïse bien makambo. Botika la réserve. Laissez-lui en paix. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international. Papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, Kanyangwa koka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo
bongwani te. Yesu, Yesu. Ozali Nzambe mokote ya kokani na yo. Ozali Nzambe bongwani te. Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa. Ozali Nzambe na bomoi yawe. Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga. Ozali Nzambe oyo abikisa maladi. Nakokende wapi Nzambe soki na yo te. Ikolo evangelo na yo yawe. Mabele enyatelo na yo. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Mokote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu. Ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable. Ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu. Lise kwana yo to komine balongi. Olatike mo vanzina bosantu. Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu. Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi. Mais par son son na se métamorphosé. Osimingo sangwe maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Nzambe tango akofi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa. Alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu. Bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu ya tata mpona konikasele mpona nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.